au-dessus de tout nom. Le lion qui s'est fait agneau pour sauver l'humanité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Motema Nangai. Merci beaucoup. Toza Anama Tongue précisément na vista wapesika toye mama Chako azali ko vanda awa to apprendre liwe mama Chako toye na terrain pour na kozwa ba impression ba tout pe ba confirmer si c'est vrai. Mama Chako azali artiste mnene ba créer groupe sans souci, a travaillé pendant un temps dans groupe sans souci et puis na ba groupe ebele. Mama Chako azali ko jouer na ba théâtre en Ndonding to landa ba détail et longo na tangi futa awa na résidence. Apprendre biso qui maman Chako a profité. Na évité maladie nini moi j'ai appris que j'ai mine. Ah papa. Koloba maladie yango eza passe. Ngano ekaka Jackie à côté hôpital a malade. Ngamoko pe malade. Na komi hôpital lobby. Bazo compliqué nganga bazo compliqué nga pona ni bolo bananga kaka soki likambo ote kitana se bata ba fiche bazo kitana se awa bato ya covid nga bien bon merci fallait bo expliquer nga boy nakei bokilo nanga boni ngabi malamu bongo siko ndenge nini yo yeba kondisa misu mobile ya ebité alobi kaka bungu Jackie azali ngabi tikolo baboye ko bipendo abi Jackie azali awa ngabi bon ça va tokende na tala bongo na ya kolanda docteur après OK
Toti pharmacie, tozu bakisi, tozongi, tokepa bipelo. Et pas ya chao. Baboyi tokota. Tokota te pona nini. O bokota te bozaka libanda. Ah. O aweza kaka boye, ça va, tovai na biso libanda. Mobali na koti na bakisi, biso totikali wana na libanda, isika totikali na moni kaka mukete ser na bimi, mobali na yepa bimi. Balobi ke tokei mobali na bina kenda kuna kendo bongisa babiloko mususu pona yeba kozonga awa. Ndeko ne wana so abimi alobi nake koluka na récupérer babiloko mususu pona na koya na ba 19h. Siko semeki ne to ala kine alobi bon ngana ko kende soki yo ye to vandi kaka wana. Ngabi siko malade yango ya mbala kato ememi Jackie bu. Akomolobo kutu ndenge azawana oyo nyoso yo etiboyi. Akangami boya zokoka te minu ekangami. Moyen loba ezate. Elobeline kaka ezali na se. Pona nini bongo. Atangi ke azalaki awa balongolaki minu misato. Minu misato wana balongolaki atangi pe na kombo docteur alongolaki. Yango bongo siko eza ndenge nini. To comprendre te loka docteur akomelaki kisi alobi ke azela alala awa lobi batala soki ndenge nini bongo bayeba soki bako changer kisi soki bako sala nini. Jackie eza nini yango. Tovandi na semeki na eti na ebisenga bite nakena nokokuta na docteur na ngai soki na sisi na docteur na ngai na koya awa vana zonga ndako nakipe pa docteur na ngai na silisi na ye wana ndenge nini ote na vandi kaka wa eloko te ngabi eloko te bando tikali eloko te vandi l'air moko na ebisenga bi mama pardon na longwaki musala na yembala moko awa na eloko te na yoki nzala makasi na luka na zwikisi na zonga ndako na luka na lia lobi na tongo na kubenga yo na yeba soki ndenge nini abia likambo te lobi na tongo kaka ba pareil na ye ezali pa na nganga bisava na zongi kozonga na zongi na ndako na kominga pe lokwa naki na ngape bien te na lembi na ngaka na tongo na lobaki na kobenga ye na bosa ni l'air moko ngabi bongo siko ndenge nini boy ngabi atika na lia na mapa bongo na benga na zui mapa na bandi kolia to na bandi olia mapa telefone esuni na zui telefone ngabi mokonzi na nga muta bengi nga bien nani tomoni ka numero to yebite nga bitebo pesanga na yambi koyamba na yambi neyoka kaka mutazolo bateler moko neyoka Paulina ngabi nani wana masamba ngabi masamba boni bien nga bien lobi yo bien malamu nga bien te ngabi yo bien te pona nini Jackie ngabi Jackie asalini Jackie ngabi tika na ba blague Jackie asalini Jackie atiki bisu ngabi na gangi ngabi masamba omoni kaka lobi na yo sala nyonso na tongo kome pa Jackie na hôpital Jackie ananda kutaza na hôpital Jackie azate to na leli na bengi baboka na luka na benga basuki ba numero ekoka te na luka na benga baninga mususu mega ezate ngabi bongo siko na sani ngai bon nakende nanu kuna bongo na bakisa mega na benga bango ya wana na ekoya na ekomona mpenza ke wi ya solo Jackie atiki biso Jackie azasu na biso te Nzambe mbula nini bandi to bandi na ba Jackie to bana mike
Jackie na groupe Mangobo. Nga na groupe Nzoe. Tozo sangana bango ko jouer. Ça fait d'anga. Nzambe nanga. Merci papa. Par ton amour que Nazar le rescapé à la mort. Et n'a commis moi Nazar pour la Jésus. Je t'aime mon Jésus. Je t'aime papa. Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi na ngai atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Autre scène, une émission culturelle basée sur le théâtre et cinéma congolais. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous le présenter parce que je reçois pour vous une grande dame. Elle est parmi les femmes qui ont marqué le monde du théâtre et cinéma congolais. Elle, c'est Mama Chako. Je reçois aujourd'hui Mama Chako pour votre plaisir. Elle est à côté là. Bonjour Mama Chako. Bonjour mon comment vous allez Mama? Très bien, merci. Ah, ça fait du bien comme ça lorsque on reçoit les artistes de renom comme ça, comme Mama Chako. Elle est parmi les femmes qui ont marqué le monde du théâtre. Mututa koleka abetel sola théâtre, abetel sola basho ya théâtre tanga Mama Chako te. Lelo tozana ye tokosola naye ekosala malamu mingi. Mama Chako autre scène et c'est peli kosola na lelo au marqué monde ya théâtre, vrai ou faux? Vrai, parce que naza parmi basi oyo basali pe mingi bo ba passer pe temps na bango mingi banda bo jeunesse na bango ti siko na ndenge na komina kimokolo na ngai nazokende kaka tala bo jeunesse na bani na 14 ans âge na komisa. Wow, abandi théâtre na 14 ans. Mama Chako metan yo bandi théâtre basi bazaki ebele te na théâtre. Non, les Rwanda penza les na biso basi bazalaki te. D'ailleurs ba troupe mingi là qui les Rwanda basi mibali nde bazako jouer ba rôle à basi. Basi balaki te, bazaki rare et puis cela dépendait aussi il y a famille intellectuelle. Ouais. Ouais. C'était pas facile, il y a moi aussi, comme je jouais dans un groupe, mais votre famille on avait accepté facilement? Pas facilement, mon père ne voulait pas de ça, mais ma mère était ma complice. Yende à Salakinyoso, les longana comme Dengue Nazali lelo parce qu'elle n'est plus là, malheureusement. Oh, elle n'est plus là, mais nous toi checking moi pousse. Zaki ok. Nele na bandaki théâtre maman nangai muta akota ki na lokuta moko pona na ke na ba répétition parce que papa zaki tozaki papa na bisa zaki très sévère donc zaki très sévère zaki linga bana na yeba bima rapamba te alors les cousin nanga Inga mwana ya leki ndeko na mobali leki na mobali Inga wazaki na théâtre de chez nous. Okay. Avant kota ba théâtre de chez nous wana nda ayaki kos. Ezaki na s'engageaki ezaki rarement quoi. Ezaki je m'y entendais même pas que lelo na osala théâtre. La carrière. Même carrière parce que la lingaki na ngate parce que na yeba kapete que signifie théâtre yeba à l'âge de 14 ans. On a un théâtre dans la classe, mais or que c'était différent. Dans la classe, dans la classe, Kobo et les renards, comme le Rena, Kobo est différent.
Alors ye mutu ayaki un jour presque chaque samedi dimanche papa azaro sala moi ba fête à lokuta na ndako lemso ko benga bana manoko bana batata juste ka rassembler famille tout le monde na kaka alors les ayaka donc on a uti wa ndeni oyere tabo na kila kina na répétition na ngate ni nango wana mama na ngamda zo tuna ye pas zo répondre abiate eza bilo moto sala kana ba salbu na bo to se ça bateau to kinda ko jouer maman mon elle ne connaît rien, elle ne connaissait rien parce que à l'époque bango ba uti mboka direct mboka tiawa mboka ni na loja kansi ça te bois biso to za batakata comme mais loja des centres na biso OK ouais mboka batete la quoi na kitete les asoni moyanyu analengo moyo nye kwa wolo ngali ngaminge lo pongona just opunga la jesse la jesse ya ngonga na lela loso na pundu voilà ça c'est très bien yango na sikoyo un jour ayeko zwanga Jacqueline on va aller quelque part na bose parce que pendant biso tozalonga mwamba finchi pe mingi alors benga na Brigitte que je salue na za Bruxelles lekanga wa landinga toke kokotika ye te bando mona nzoka ya kabo ayo biso tozoseka tozomona ngo kitoko et comment que chaque fois mona ye ko zwa biso aye azwi biso to ye répétition na bango titi un jour nani comment dirais-je l'actrice principale la seule fille qui était dans groupe na bango na Mélanie na ebité soka za vivante tout lelo soka sa kufa na ebité que je salue soko ba famille ne ba yebi Mélanie a quoi malade tellement les tozonga ka répétition ndako les razo que notika biso na ndako ngana leki nanga to mi pesa ka parole ngana komi muyuyu ngana komi mona nzela to répéter ka parole na bango ye azo sekana ye kaka moi tozo répéter to atia kotika biso na ndako mayuka ngana répéter ka parole ya Mélanie wana mingi nda yeko yebisanga alobi na Jackie bazui spectacle moko il fallait pas que no betango na IPEN il y a un institut pédagogique d'IPEN voilà mais muto ko remplacer la pauvre Mélanie nani elle est malade mais qu'est-ce qu'on va faire il y a yebisi muyu alobi Pekna oyebi que Jacqueline chaque fois quand on rentre à la maison elle ne fait parler elle répète ce que Mélanie fait bon Jacqueline essaye un peu ma fille n'a répété rôle mobima Mélanie mais c'est ce que on cherche elle va jouer il y a le Jacqueline joue l'autorisation des parents boye bina le papa Joseph te papa na ya kolinga papa kolinga te papa chako okende kuna okende senga mwana na bima et puis il a l'air ni 19h akolinga te albité il faut tout ça kaka Jacqueline de répète encore ba mado répéter ngale nyoso ko ba monique venya OK ce que to bimisa ye ndenge nini inga lobi bon il faut na loba na tante ayi ko ibisa tante maman nanga maman lobi l'air nini au 19h bo aussi ça leni au ba 22 albité papa na ye azalaka na makambo belé akolinga te azaka matata bino bolingi bolongo nga libala tala ajinanga mama banu de bana alobi te mama to sa ni tata mo sifo ti mama alobi bon nga na koyebisa papa na bino lobi ki Jacqueline na kotinda yake ndo zelanga biloko epa na bino kuna na maluku awa na komina Kinshasa lokota ba mama bon comme ça ya ko bima wa parta ba 16h comme ça ya kende na koyebisa ke bazonga bango mibale baya kotika ye awo nenga toyoka ni pe na ba 16h wana ni ba nali ye inga ekozwa bokene na Jacqueline lobana na mama ayelanga ye atindelanga nani lobana na papa Jérôme atindelanga mbongo epa ya to alobika ndengo na biso ya papa opesa yembode esilite joka biso bo wana tina bimisaki bilamba normalement ezaki pièce moko ozaro jouer biloko makamambo quoi alors
babimi singa boulosi, ça parlait de la sorcellerie. Ok. Alors babimi singai. Tokei ngana dako vanda na ngai musana ko vanda même pas ba faire nga kaka répétition pour la kanga ba oui mais elle est encore petite bon les rakomona ba tebele la salle ka ko so frustré to komi na ipen ba l'accès biso salle ba l'accès sorti na nga ndenge ko yala on a ba décoration c'est salamaki. Toi, tu vas sortir ici, quand tu vas finir, tu vas rentrer par là. Bon, ok, ok. Les tours dans les cookies. Nanabim. Oh. Donc, je ne sors pas. Oh, maman. Maman, tu dois sortir. Mon bal n'a eu on a sabimi. Tu dois sortir. Nani qui nous sort. Balamoko ba tindikinga. Lena tindikinga. Balamoko. Okoti. Na koti. Na koti na yebika so na koti kana bandolo na bandolo bananga bana mo na bandolo ba yebe bazi babandolo ba ale te bandi dialogue na biso papa esili ale mo bana ngasinga to bimi na biso OK ba beti ma baba do pesa nga ba bisous continuez comme ça pièce esili tellement peu public ba moni ke mona muke ko zo sala fait bien ata bakabeli eloko okovanda bwa bengi yo ya kozwa na zana ndamwa loso ya kozwa bapesa biso madeso ya kozwa apartageaka na nyonso biso nyonso tu tolia biso nyonso tu tolata biso bamosusu bafutela biso baklasse mais eloko naa na souvenir nango monene oyo etikeli nga lokola na bandaki koyebisa nzambe kodecevoir nga te mais Dieu a permis ezala bongo soki lelo nga nayebi kosambela c'est ma sœur yaya na nga mutu bandaki komema nga na bandi nazalaki na ba 5e primaire amema lere wana tozosambela na bacatholique ye mutu bandaki komema biso na collège boboto tozalaki na ye na Saint Paul bacollège boboto barecollection ya jacques mutu bandaki komema biso mais nakokola nayebi te ndenge aye kolemba mama osambela soki nga nayebi lelo nzambe c'est ma sœur pe akoya koyebisa ata okende te Chantal omoni nayoki boye okokende te nga yaya nanga mutu alakisanga kosambela na ndako na biso bato bazalaki mafuna kosambela mais nga soki nakei ta kobetanga mokolo nazwaki première communion na nga ye mutu abongisaka nga azikisanga kutu na ebibiaka abimoni atie elembo na nga le baya kotia mafuta mafuta soki essence soki ya suko batiaka wana mpo okanisa nga esiko awa ma grande sœur eloko na yango de grande souvenir na ye toyebi te soki tozali na mama mosusu ndenge wana toki tokufela dernièrement bato babandaki konisa ezalaki ye o wana bango mibale babanda benga ngo mapasi toza na vraiment pasi mpo bango mibale nde babanda benga ngo mapasi sikoyo ye mutu azalaki mpe mutu atikali mama na biso na bayaya nyonso ye mutu atikali mama tozalaki koyoka pasi te mpo ezalaki ye sikoyo lelo aza te toyebi te soki toyoka wana nzambe asali na pays le gouvernement tout le comédien ni pour la disparition naza lelo baoloba te po papa wemba kusana basalela eloko te tile bongo ye yazaki na théâtre osali basi ba mitema na bango kanzamba singa oyo bakoki kosala basali papa wemba aza kusana oyo wana azalaki mwana ya mama na biso basalela eloko te bongo bilie théâtre basalaka oyo baosala basi nzambe kasimba mitema na bango soki bakohonore gloire te soki bahonore te mais biso tokohonore parce que aza nzambe. Voilà, Tana Prince Luamba Awa, vous avez encore joué, c'est Maman Chako, mes condoléances d'abord. Merci pareillement. Vraiment, ça n'est pas si. Et ça n'est pas si. Pour Biso Totimo. Biso Totimo, il y a 50 ans, au Landing de Colombo, Sam Katokolo, auto fait la maman, tout à l'heure Barcelone. Tout le monde a un message qui est mon côté, maman chère tout le monde. Surtout dans lesquels il faut vendredi, tous les années, le tournage, il y a la duchesse, chez la Bensaga, le tournage vendredi à de l'autre à Koufit, à partir de 10 heures déjà, on a acheté à Zaï soutien à Katela Moutem. Nous, pour la Bengaki, pour la Benga Batu, vous m'avez bien un numéro Nemoko. C'est la Benga numéro Nemoko, on a même un Moutombo, le mot Moutombo expliqué à 3 lignes, à Longoli Ango.
vraiment ya passe. Maman Chako azaki nani na RDC. Basa icône ba maman o basali trop na théâtre vraiment tara maman Chako bana théâtre na mabele limité. C'est vine mo bimba sacrifier on na musalo ya théâtre. Ça vraiment icône ya kosakana te. C'est Toto Koufela Dadi, ya Solange, Pouloulou, les lots sous maman Chako vraiment passé. Les lots sous maman Chako vraiment passé. C'est un souvenir belé, c'est je crois 21 ans. 21 ans depuis toye bana 21 ans depuis 2000. 21 ans déjà. Ça maman pena oyebi ma vie parmi bango tourner bazalara. Maman da rapproche na biso za ming maman Chako. Et maman Chako à la génération maman Chako ata mona bandi théâtre lelo. Ceux qui approché il c'est maman na fongo ce groupe nanga ya rejouer da tableau maman Chako ndoya. Et maman Chako ndakuna notika ngona bata théâtre tout. Na ba banda théâtre lelo. Anotika ba retourner c'est maman moko alaki bien na biso ya rosanate. Ils ont passé. C'est très bien mutabela kabani tout ça mais kera linu boye. Linu kara boye mtakufi. Mtakufi au santé d'habiter docteur wana d'habiter. Docteur me fait hollandais là d'habiter. Comment tout toucher ti nerf na linu. To pedra mutuka boye loi soso. Surtout la icône. Na komba maman Chako non. Non maloba parce que nga nazalaki ne jeudi la semaine passée nazalaki naotambola nanga juste na Oshwe wana nakomi ndeko nanga moya mathéâtre bavaa na nsima naye nakomi na vani liboso baosalema nzaka amoni nga benganga toujours mwana na ye mwana nanga namoni ye na ye na pusani nakutaki avandi baosalema nzaka na ye paese nasombela ye baotumba bapoisson wana nasombi mpe poisson navandi wana moke apres na longwe donc eza image ya suka naza na wana mama vendredi jeudi oui normal vendredi azalaki na tournage à Duchesse allez siko linu kaka mama Chako. En fait c'est ce qu'on a appris puisque le matin nga nazalaki même na bacourse na okende na babengi nga bayebisinga keno mama Chako akufi en fait mama Chako aza mama moko témoignage vraiment c'est trop fort puisque je me rappelle en 2007 première fois d'intervenir dans la Nzonzing na biso puisque moi j'évolue beaucoup plus dans les films français dans la chaîne internationale. Là on a tourné dans la Nzonzing, j'avais vraiment des lacunes. Vu que dans la Nzonzing il fallait travailler dans l'improvisation et puis à Lingala, j'avais sérieusement des lacunes. Et maman on a première séquence na sali ba séquence ici mbaté. Abenga singa toza mona nanga vanda pembeni. Azaki omela moi masanga nae tomeline masanga tout ça relation bana mukolo wana. Depuis 2007 abenganga mwana nae ba tournage nyonso so tokutani abenganga pembeni ne tovandi abetelanga ba histoire à vie nae ebele vraiment personnel. Le hasard maman vraiment c'est en fait je ne sais même pas je ne sais pas comment expliquer. Tout le monde na un statut mutu nyonso na ba inconnu na bato mususu baza ba artiste été ba ozanga maloba pona ko exprimer douleur. Oui, ma casse sincèrement, moi, je manque de mots en fait. Je manque comment exprimer cela. C'était une maman pour moi, parce que même physionomie, si mon maman botinga ina maman Chako bazana ba traîner moko, ba botami na ne moko, ba lobara ndenge moko, parce que so nazana ye, des fois nazara, j'ai l'impression d'être avec ma maman biologique. Donc pour moi, c'est vraiment une mère. Pour moi, ça me fait vraiment très mal de voir. Je ne sais pas. Je suis vraiment. N'osant maloba comment exprimer cela, ça fait très mal.
Maintenant, on va dire monsieur Abongo que maman Tiki Bisso et ça la gueule n'est moi, il me pose par rapport à mon souvenir, un petit souvenir là, maman. La prochaine fois, merci vraiment. Bon, souvenir là, Libonso, on a séparé la maman. Comment ils sont tous les deux à Bola Mamoto. Mais là, on a reconnaître maman Wana. Azaki bien à Batutu, franchement. Et ça va battre sur Bani Moussala Kala, mais ce bateau va aller le permet, il y a moins charisme, il y a un bon modèle. Aza a mis la génération Nyonso. Ça c'est un. Le deux, il y a Bani Makasi, pour Ngaï, elle est pire que VS. Sans souci. Maintenant, je ne vais pas faire sans souci, mais dans notre coopération, très bien. Dans notre station, dans un marché, mon pib, dans Ben Davier, au moins, ce que tu as maman Charles a permis. Donc, on a un théâtre. Donc, tu es bien à part et puis, bon, souvenir dans ans ailleurs, tu as eu chance de voyager maman livre dans l'avion. Dans l'avion, avant de quitter. Mais Olivier c'est non, dans ce gouverneur à Yambabiso. Maman mère bien gouverneur vraiment na biso kitoko. À mon portable baba si batiaka on a ba fort d'état. Tiens mon penabi gouverneur a senti que biso to tiki ntozo. Donc dans un regret makasi. Amoni ba fait au bolo yo babandi théâtre lelo, ba maman par exemple à suivre. Donc fallait pas dans la rapport et encourager un peu monsieur Sco. Peut-être maman ba finir ne bomba la moko. Les autres dérangés et ça pena. La raison reprochée dans l'hôpital HJ c'est vraiment maman la biso chaque qualité de soins bien té voilà pourquoi et ça les gars handicapés des solutions. Ils partir là. Bon moi je dirais une chose dans un corps médical. Voilà. Donc pour apprendre liwa na yena jonga lela tongo ke ba singa kufi. Na yebité à beli pourquoi ni ne bomi na doit na éviter. Pour ba docteur bon voilà ça sera mieux si vous avez opportunité à un docteur ou à soigner qui est à mieux placé à Oloba question pour moi telara mais dis-moi ça qui informé que maman s'appelle na yebi ku tenara lelo biso ku na répétition to ye poto répéter pour biso to répéter mardi to tourner le et ce bas du coup de fil ben c'est que la maman n'est plus à prof na ben so à côté à prendre biso non bon ça bactère toi tu vas faire 4 to 4 répétitions de région de Batutu bazaki la HJ tant que coma maman a encore réseau de maison qui est mort na baké na clinique chinoise. Voilà, comment bien les artistes vont se comporter dans matin un petit message, un petit mot par rapport à n'engue bien faut se comporter. Mais moi dans matin moi dans matin mais question ça sur bien faut tu n'avais ma somme.
fela baboti ngai kasi nanga bana motema nanga Eh ben voilà, tozaki bon ana viste lona nataki futa wapesika toyaki mpona esala reportage oyo sur liwa ya mama Chako akufi lelo suite ya maladi ya mine balongoli mine misato nde ememi na liwa tika te molimo ya mama Chako epema na kimia tokumisa nzambe ye apesaki biso merci tokutani bongo na bino mbala nsima. bakenda bakufa batikala na susi na motema kozanga babotio na mokili ya bongelikama bakenda bakufa batikala na susi na motema kozanga. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizoko Tozane, Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, c'est la question de Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International, FB International, Souka, FB International, Danger, FB International, Adega, FB International, Masolo. Balobi kunande masolo ya kati, mosusu olela, mais FB International, yango ni masolo. Papa, oh Dieu Seigneur. Oh. Oh, papa, quand tu m'as sou. Tu n'as des Oh, quand tu m'as sou, comment t'as commencé dans la bande, papa? Oh, comment tu sais dans la bande? Tu peux comme ça. Comment t'as commencé dans la bande? Pourquoi t'as sou qui n'a pas papa? Quand tu m'as sou, comment t'as sou? Comment tu sou qui n'a pas papa? Tout à fait. Papa, comment t'as sou? Ça y est, maman. Comment t'as sou qui n'a pas? Oh. Comment t'as sou qui n'a pas? Comment t'as sou qui n'a pas? Maman, comment t'as sou qui n'a pas? Sou qui n'a pas qui peut aider? T'as sou qui n'a pas de na yaka salisanga senda salinga suki akomisinga mabandi akomisa mabandi ndenge nini akufuta suki na yaki bien sasa na senda suki na ngade kunu mama akati suki ndenge nini osalili produit nini mama na ngai tala produit asali zazu produit ya kala basalela nango susu te ekati ye suki ekomi yo ngai nasalaka suki nde nakata yo suki no okatanga suki te papa tanti jeune fille lokola oti lelo ebi produit osala suki lokamusinge nga suki na wana yaka awa kala bakata nga suki te tala nga depuis nakoma na suki ebele tala yango mosiki tokolokola yoti lelo oyebi te eloko osala suki na ngo. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis
Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la sous-guinadiso. TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe, bokotobe na YouTube. Bobetobe, Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatunyaso Kilongo TV